Comment les Fennec a comme tambo na maniqué boy. Moni Fennec n'enga ina ma charge boy. Fennec a kofinga ma parce que guerre a ken piana na maniqué na vadi ba le côté pe sous Fennec ba côté ba longue jambe ba tout ba comme na maniqué. Oh. Ayo comprendre que entourage ezaki a complicité na ken piana. Va déstabiliser. Eza plan basalaki. Kisinzora à l'époque. Na ba ken piana muta misaki bulu wana ke balo ba Karine azoki elamba ya principal ya elaki ken piana. Wana de John Mutalobi yango. Voilà, wana de John. De John Mutalobi yango. Na problème eza na ngote. Tala ko tu abi Karine linga Karine. Donc Karine asalanga mabete ngapi na sala Karine mabete. Na finga ni mama Charlotte na di ko kombo na été. Na finga ni ba famille Karine et tout. Nga na yo tala na likamba passe oyo babana na ba pedi ba misaki pona Karine abi témoin na batu. Azana est innocente na makambo tout balobela ka ye ba luka toujours. Donc balobara toujours mabena ina minute o Karine azani na poto na ekuna azape na pouza te ke manike soka ina la Chine mambo change. Manike yana la Chine azala te Karine azaka Karine. To yami manike parce que to comme faible te. Biso to solliciter manike te. To PCP mongo te. Parce que elonye sen ke aya na ngambo. Yimo azongi na raison. Patron ba ki o Fennec bino bozo ba complexé bo bangi maniqué bo boy janvier na biri mais bango to bazaki ensemble ngas qu'on a tali maniqué afinga Karine te ba maniqué pena non est-ce que maniqué le gars afinga pena yo Karine yo boy maniqué atikate ko yeba maman komba maman Karine te nga solo na maniqué boy même si sur télé réalité tout ça qui na maniqué Karine a posté maniqué lobi yena Karine ba be bana na bango ko tunelo ka gravité zaka ke kisinzo am tata songi Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta le gouverneur check. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Je crois que Bolinga Romo Nanga Bosepelara, Tangunayaka, la Chine, baby, la Chine, hey, Bamboti, n'a pas sur le talanga, à mon boss, JB Koumalouta levra. Pétrolier de Dallas, je dis merci d'abord à Guy Soloy, c'est lui qui a la prise de vue, et aussi merci à Moïse le prof, professionnel à Moussalo qui a monté. Merci pour la Moussalo qui est Congo Victoria aussi, merci beaucoup. Mais adossé un maître Kingassan toujours depuis la Suisse, babi maman Belgique, Léa il y a deux, la dame de cœur. Merci maman pour la conseil. Merci beaucoup maman Nelly Moucheni, la présidente, maman Anna Mokondi, maman la Chine, London, c'est zone rouge, ba kota kana le ingeti. Boucle aussi merci moi Victor Matondo donc fungola nga invité na nga Léono Yambabino Fennec chef Mokonto Sola Nicolas na habité Fennec na maniqué collé serré cimenté côté qu'on a pas vadi ba bien le quoi Fennec a commis na maniqué c'est ba guerre a maniqué peut Fennec ça supportant de commis mbet mbutu mbutu puis to sur la sujet il y a Peniel au plus de que moi ça mo sala nzambe mais ba comportement est-ce que c'est digne il y a moi c'est ba comportement bongo va te recevoir ba sujet et belé évidemment là makamoto moni maman na Keina a beti so flash mon quoi là to son la chef Fennec chef mon candidat à qui j'ai dit déjà bonjour hein. Bonjour je m'appelle bonjour na batutu batala biso na Victoria na to ça l'émission na Congo Likolo donc biso tout bana Karine la Chine na pesi boss na biso JB Kumaluta mbote malgré tout abwakisa nga mais okomela ki abwakisio tena komela nte faut komela komite babi ya sola la mundele na pesi mbote papa JB Kumaluta je salue maman Anna au azabo la Londres na moni maman Yvette Matondo Karine Mokonzi l'autorité morale maman Ariette FMI inspecteur Miguel Mbongo ya salon Interstar maman Boudiongo bijou na Saxel bambote ici na Manique de John Mokonzi. Voilà, on va mettre le Congo bien. Manique de John Mokonzi. Voilà, maman Belgique 4, je suis avec Fennec Mokonzi. Babi, mon vieux David de lutte doux de caractère na France, lobby na monaki crédit. On dirait qu'à France avec le crédit. Hey, mon vieux David de lutte. Voilà et aussi merci. Babi Belgique est très très reposé na taille.
Maman Béa Banzutu, la taille. Tu me consoles. Au bout de moro de Manique de John Nandini. Oh. Mais tu vas avant Batutu Bazoba Mokonzi, Nicolas Mokonzi. Avant Tenga Botama Mokonzi. Avant Batutu Baya, Manique Bazarana Karine Mokonzi. Avant. Tu as vu ça Manique de John, c'est Karine Mokonzi. Tu dis que Batutu Ba histoire, histoire de Rochelle qui s'en raté. Pour qu'ils soient même tabini sur internet. Qui s'en rabandé pour ça là. Télé-réalité na Karine tant au prince nani babiandonga na pesi moli moné côté ça na kimia donc papa na biso chokoro atika biso na pasi tant akufi nde Karine Mokonzi atindi kisinzora ba parce que moi si ex na ye akala nani maneli de John bado sa be émission Karine Mokonzi to yambake mutaliboso après wana ba ça ko ba télé-réalité ne manike ayo mona sko goût ya internet ba tu peux ba mo sepela na inda lobiti atikala ne atikala na Karine ba télé réalité ba mi ko sa na Karine et tout manike obmise manike za chroniqueur manike sinjo na ba manike kisinjo za chroniqueur c'était kisinjo ra simba micro te obmise nani so kisinjo ra te un musicien il a vite au moins ceux qui viennent zora ceux qui viennent zora mutabimisa ki manike alingaka bimisi na ndenge ya musique manike ayebi na ko yemba tabi niko bwaka manike abima en tant que batwano mo le kwa animatrice moko boye mutu moko base et tout tine le mo benga journaliste akoma chroniqueuse asabe chaîne Tokos TV donc c'est ça donc pas de commentaire. Voilà donc Phoenix on a yambio parce que ça fait un dernier temps l'émission liboso on a la moni oyo maniki aluma lamu à la Chine ils ont obandé ko lia na zini kumbi bazoli na zini kumbi yo faut ça l'image c'est par là la mona qui na ah et comme une boy bako finga otomona eleka batutu ba ina partie adverse wana ko finga Karine na 2021 batu ba mi tuna bi eza mu pepe nini oyo komi ko tuba batu niso ko ko bola mo Karine eza parce que msusu bango basala ka mabe ya zonga sa mabe talonza makomi ko sala ke mutu azonga la raison eza ka ya manike on me pèse vos réponses parce que comme on a batutu ça fait des années ça ce qui 10 ans oyo batu ba finga ka Karine to yoko dans 2021 bango tout abongo le mutema batikale ka so 3 mais la moni moko na bango pa mo bola ma Karine parmi les trois PD wana mobali wana zara a changé yepe je la na télé na ide so banga so ini akomika ko kutu na Karine afunda nga na pekiti temps siko biso bana tiko to za moi ke to sa sur l'ordre siko ya le binini abi Karine donc moi afundi biso na pekiti temps et tout alobaki mais na tali vidéo ne mo bwe vite fait abia kutu biso ngai na finga na nga Karine te na la na posa alonga le na entourage ma be azaka na ya bana membre c'est bango so basaka pas la membre bazaka entourage ma be ya Karine dans le bi na lo balanga ngalesko entourage nega ya bana membre ne linga ngote siko yo linga bana membre te donc esimba te moi pe aya pe ezalate voilà omoni to bongisa bango mutema bango tout bako changer bango tout manike biso rotika manike boete ya telengana lokwa kaina parce manike ya telengana nde babengane pa ken asuna place te yango yo manike atravaillaka manike azongi na ndako na ende ndako ne pas Karine et pas Karine azongi place à ulta voilà manike atali ken piana atindi valdi a manqué na misu manike bisinga likambo wana eza koto na se ya drink et tout donc avant na feneke salenga pasi na vandi pena boye na bandi kolela na plateau manike expliquer nga na leli na bi mutu kwa valdi afinga manike komona Jonathan Kadima Jonathan Facha qui manike bi Jonathan Facha mais apte tika ya mambo internet et tout so na bina sala we batangalo bakyo boye en tout cas biso tali manike biso to solliciter manike te to PCP mbongo te parce que elonye sen ke aya na ngambo yemo azongi na raison parce que comme on a netinga manike na ide so bana mamba motindele manike to sali ni transfert o mbongo mo ebuti pa la Chine ba pesa na manike po aya na part na biso te to mona ki etanga longwa ka ne pa kuntubiriki Mike Lokamba amonika kuna be sérieux ate na la Chine tunangai azaki na 10 000 abonnés à comme 30 000 bat s'abonner na Manique de John Tokos ndenge osaka encore la Chine de bayaka la Chine ba la kisarake so bat ba ba ki o fenek bino bozo ba complexé bo bangi Manique bo boy janvier na biri mais bango tout bazaki ensemble ngas qu'on a tali Manique a finga Karine te
Ba manike pena non est-ce que manike aleka afinga pela yo Karine yo boy. Manike atika pe koyeba maman komba maman Karine te. Nga solo na manike boy. Même si sur télé réalité tout ça qui na manike Karine a posté. Manike alobi yena Karine babe bana na bango ko tunelo kwa gravité. Zaka ke kisinzo amtataka songi. Zela jitongo ya maman Nike ana Congo Victoria atalobi soko akoyebi so nga ba en vérité. Abinga na Karine totika ozona problème te kisinzo rande mutasaka pona à l'époque Madame Angelica aota la biso. Madame abandaka ko azaka na babiba na Karine. Nde Madame Angelica akomaka na film robo équipe PKPK. O ba équipe PKPK de la presse. TV. C'est quoi équipe PKPK wala mutasala ke c'est Karine. Ta ou Madame babiba na Karine ba raison ba basi ils appellent comme grave babiba na qui parce que ba faire qui ba bo faire pourquoi Madame ngana ba vérité ils ont maman basi ni da kila mususu aloba ke loko boye Madame a permis ça qui et tout Karine pas permis ça Madame ba permis ça na ki voilà na ba tawana à l'époque ne qui sinzo ABC Madame ke tant baké Braza pour Madame a bête ba Braza aller retour et tout héritier watana ba biba mission na Angola ba ko Braza na Angola Madame Angelica tellement azara ba faire na Angola azaki pe na Angola et ba coïncider azaki na Angola ndeki sinzo ka lobi boye Prince Babia pe akendaki na Angola Karine Mokonzi azwaki lamba ya Prince Babia akendaka na ona kwa nganga oh moi makambo misa kisinzora kisinzora mutabimisa maloba wana manike mtayebisu manike alo ibongo okay manike alo bisiko tango aye kotuna atuni Karine tala manike alo biboye kisinzora bisinga boye pona Prince yo kendaki na mwana boye na Angola et tout habité Karine abi nga makambo wana kotuna yebi yango te manike asilika ya osakada te nde babebanaka alobi eloko yango kutu eza mambu ya lokuta manike ayoli bango lokuta na 2021 ayi mona batu kutu na ina na ngai pa bakosela makambo est-ce que yebi bakosela mambo ebembe toleka na Charlie lekileki boye ok kutu ayebi kote bakosela mambo ya Prince Babia azela ma Prince Babia za ko évoluer ye wana za asaba fitiki ne ba déplique asali cover afali pour pas vibrator et tout donc ayo comprendre que entourage ezaki a complicité na Ken Piana va déstabiliser eza plan basalaki kisinzora à l'époque na ba Ken Piana muta misaki bulo wana ke balo ba Karine azwaki elamba ya Prince Babia elaki Ken Piana wana de John Mutalobi yango voilà wana de John Mutalobi yango ngapi na problème eza nango te tala kutu abi Karine alinga Karine donc Karine asalanga mabete ngapi na sala Karine mabete na finga ni mama Charlotte na di ko kombo na été na finga ni ba famille Karine et tout nga na yo tala na likamba passe oyo babana na ba pedi ba misaki pona Karine abi témoin na batu azana innocente na makambo tu balobela ka ba luka toujours donc balobara toujours mabe na ina minute Karine azani na poto na ekuna azape na pousa te ke manike soka ina la Chine mambo changer manike yana la Chine azala te Karine azaka Karine tu as mis manike parce que tu comme faible te voilà wana faut le bapenda batu fa ba iloko na loba ko ma manike na la Chine et l'accident que tu na faiblesse moko boye ou bien ba charge basili to luka force moko boye eloko wana na loba yango batu ba yeba ke donc manike azongi na yepa Karine na relation na bango bazaki na Karine quoi zongi charge bende ko te bande ko pondenga za bona mona blomba le mon romio manike akoti na ba charge nga bifo manike déjà na koti na ba charge yango preuve neke na lobanda ko lobanga lobi ata batutu basali ba émission afingi manike de John nga na otikala jamais ko le kala TV na finga tala lelo tasko lelo na raison nga na de John tolia tokene matete tolia ensemble asali avocat to dame ceux qui azaka na confiance na nga te omona na longoli de bandal na matete tana manike ya cher manike na dépense na besoin la Chine ou yom te dépenser transport ko manike na dépense ota mona manike faut ka motema po ala kwa mwa muke akomo chips na nzela Phoenix ombelanga akomona saki mona nzela Phoenix ombelanga Phoenix ngama ta moto de taxi donc en tout cas mais aza social non manike ate aza na ala mutena ki bo mama abena donc est-ce que Phoenix na ozwa lokola Prince na ozwa lokola que Jonathan Kadima donc zini lokola long jambe et tout donc boza bana mais comment on a internet n'est comme kende comme ce qui muté mabe voilà et comme pema ki muté mabe yango Karine lokola lobayi ke afongoli maboko
oyo to likambo na moto te nga la Chine bato mosusu baloba Fennec aofinga bino soki maneke afingi biso etali kaka ye soki mpe ozala na biso etali mpe kaka ye donc eza kaka ke maneke acomprendre raison azongi na raison bato batikala bango koloba koto bacharge boloba su te yango ozwi général major aya po bino bato babi oyo bozwi bosali transfert ya général major aye po bino bacapitaine balieutenant bokoka te donc bokomi faible non bato fo yebake bacharge elobaka makambo eza ya koloba vraiment makambo eza ya koloba te bacharge moya boya te banoba kwa blabla kwa bakizengi quand même mais lo mo boye na okaki ma flash okuma betinga binanga bomoni ne Fennec akomo tambo na manike boye moni Fennec ndenga ina mama ba charge boye Fennec akofinga ma parce que guerre a ken piana na manike na vadi ba le côté pe susu Fennec ba côté ba longue jambe ba tutu ba komi na manike yo eso oki ngote ke non na yo ki yango na ki yango ba guerre to manike mais okofinga ma kasi mais ba tout ce qu'on a au cas moi donc bato ya kawana ya l'autre là mais j'aime ibele bon ba combat bato ba combat ba combat biso to bunda nga bule so combat ni nango ba lo parce que ba bitumba mo bo ekoto au moins il fallait pour pas en attaché de presse mo monde entier ba ebi da reconnu mondialement c'est Maniki de John na ken piana la selle attachée de presse au fallait na rota pe na masque na taka les selles attaché de presse toyebi en généralisé bino d'après son ligne c'est Maniki de John voilà ayi mo le kan émission lobi bon qui na sur la place n'a pas fallu te wana fallait mo le kan émission lobi que non attaché de presse na Maniki c'est Maniki de John la selle nous ça la promotion il fallait pour pas ndenge mo au sakala donc en tout cas ngabe salinga bien ba warion ba s'abonner chez nga ba warion ba côté ba ko Fennec biso to ça pour la Maniki de John en tout cas et ça les biso bien donc tout mon famille mon boye mon akalizaï qui au Karina fallait ba kana rater parce que Maniki na minute dans la Karina donc automatiquement Karina fallait ba yo Karina dans la minute oyo to dans na posa oyo singa Karina qui fallait pardon te quand ndenge Maniki na Karina ba yo kani déjà ba warion to mo de bomoko donc la Chine Nicolas tu comme ensemble c'est ça moi Dio Moroboué ba Warrior na la Chine donc tu comme ensemble ba Warrior na ba Chine dans la mytho rien à commenter to sangi 6 minutes voilà quel bien la mistake voilà donc merci beaucoup ya dadi ma bibi mukona mbe na Paris bientôt libala na maman na biso BBC et koinda mabe et aussi merci Ange Kwikili depuis Paris Nazer Lengelo au continent silence pourquoi et c'est un sujet Moroboué moi si aza modèle moi si aza maman mais comportement ya Peniel comme nga kuna ebate comme ya kaso samba so samba le mononka lobi lobia ebeka Peniel Kalambay azaki na pasteur Mike Kalambay lelo boye ba koma mutoko ya kabwani makama ko beteleke belé tout monde passe basala divorce mais tout monde Peniel asali ba vidéo azu mobile asika comme Didier bazo ko pesa ba bisous tout ça. D'abord impressionnant comment on a que pasteur Mike parce que comme un pasteur a dit que moi si monter dans les médias a gardé silence mais moi si qu'on a accès à mobile point de vue non d'abord point de vue non ezaka que moi ça infidèle Peniel et lui qu'on a accès que Peniel azalaka déjà na mobile moko boye avant bazana pasteur Mike OK en plus mobile wana ba boya na raté au moni tindenge bazalaki na bolingo na bango na pasteur Mike Kalambay jo wana pe azalaki au moni baluba na fingi baluba te na bi ba baluba ba sabona awa biso to bangala au moni baluba nini ba benga wa nini Chibao te bon ba mboka na mboka ba benga ba tribu tout tribu na tribu ezali na culture nango tribu na tribu na culture nango chez les baluba babali saraba na ba on surtout ya mboka ba déjà na ba na ba on mona moins 12 ans ba ko bali ça et tout mais ngai soki lelo yo na botika na lo ba ke Peniel samba parce que nga longo na beso Kalambay ite kalongo de Kalambay déjà Peniel samba azaka déjà na mobali wana eloko pe sali ke ba romela tina pasteur Mike Kalambay eza yango wana azalaki infidèle mwana wana osakana comment on a besoin de procédure il y a divorce nanu ku bakati makambote mobali azo respecter ba norme ndeni ezalaka et puis azela makambote ici là parce que so bakati ni makamundé pasteur akoloka fiancé na et puis a présenter partout ba moni mais bino besoin de procédure en plus azo koleka azo ko insulter bato azo finga
azofinga badiji azofinga ya kosa yo nini message ni européen na batu bien témoignage nini conseil ni européen tant que moi na ya pasteur Peniel soi-disant moi na pasteur kaka yemo azolo ba kebino bozolo ba boye tango pasteur ba pasteur na bino d'église bazo bimaka na ba mama na bino est-ce que bozolo ba yango c'est pas bon passer la rango comment yo yebi makambo wana parce que alobi ba pasteur toi Congo ba aventurier bino to wana lo bazo mélanger boza ba aventurier bino ba basi bozo commenter na live nanga ya botu na ba mama na bino ndenge ba genda ko bima na ba pasteur na bino na e be église apa boko ta makambo nanga bolo ba na ba pasteur na bino ne bazo bima bima na ba mama na bino boza ba zo elaxike papa na yenda salaka yango voilà donc moi na wana na ebité baza ba ndenge mo eza race moko boye e bimaki na l'an 2019 et yesiko et suki na 2020 ozui bango na ba Eliane Bafeno ozui donc bayaki Eliane o akimi yo bona ngaki omona eza ba cop baza ba master donc bayebeloni balinga basala bayaki na vie ba homme de moninga lelo yo na kolo ba suma be ba pasteur te pasteur même si abungi eza alliance ne sangi nanzamba bindeni na okoswa nanzamba na ndenge na to mona pe ba Moïse pe ba bungaka to mona pe ba pasteur ba prophète belé ba roi Salomon ba David ku ba sala ba masumu ba kuyaka lelo soki pasteur akoyi na lisumo ko ma sujet ya batutu ba le ka koloba ko to yaza vamtri yaza bokeba to tika makambo wana to rosa so ba critique mais to yeba ndeni ya lobela ba makambo susu pasteur Michael Ambai aza musali na nzambe aza la ndumba aza na basi belé aza l'aventure ne bozo traiter aza musali na nzambe parce que toyebi ebela batu même ça ne mutuma sou mais ateya pe ta di personne ba bongola mutema na kombo na prière na prédication ewute pa na ye lelo ngai nayebi ke mobala zaka infidèle pona ni wala ba na bible ni oh bon ebite mobala za infidèle ba comment wapi je mobala zaka infidèle ngala mkopesa nga verset na sa la bible na nga bon ebite ke mobali ba mama ba ndako na ebite so mama lo bana okosa na ba papa mobala zaka infidèle te ba papa bo commenter mobali azaka infidélité infidélité eya pona basi ko mobali asala nini mobali azali faza na basi mi balemi sato ya no mobali ato sumukino ya péché te on mobali un vrai noko il faut la que ça moi sine pena que ya sepena fimo lobi que na zinga mobali langa soto tambola na pena be sentir que basi musuba obenga na ba téléphone et tout wana un vrai noko ama ele te donc ya rola lo ba omoni ndeto zabwe ngape na balite mais na vi que mère pas occupé na occupé mère occupé ya mais na balite mais mère pe mo pe ça que bien ah sentir pe appel mon pe côté pe na yo na PDT na noko ah ça va moura te noko pe na vani pe fo a santa pe na moi si pe muso bengaki aninga système a sentir pe jour muso pe moi si moi pas boa kinga na vidéo mo pe na na live na et ça les pe bien et puis quand ça fait ningi c'est moi OK ah ça va vantir te poso na mekia OK à remplacer voilà merci to comme na ko chuter na émission to moni loro moko mama na Keina abeti alobi ke fali pupa oto yebi azali mobali ya nana ketchup tutu ayebi ya lobi ke fali pupa mobali ni ya vie l'amour de sa vie de mobali ni ya vie ngo ba ke non yena fali pupa ka bwana te mama na Keina weza ko déstabiliser couple batute fali na bali pete fali na bali te abali nante ndeba sti bala na ketchup bonga bala ete na éviter so ba warium fallait bala déjà fallait bala te parce que fallait ndinga za na star ne so abali ba tout ba roye ba ki fallait na lopete et tout mais ils ont pas bête ba o maman mi balé ya normal star fallait star en plus star aventure fallait ko amboso bozo ba o moni ba kombwela na fallait mobutu fallait mobutu babi mobutu donc on va mobutu elobelo nini donc so bolo na banda kuna so babenga mobutu o tanda koma mobutu elobe bele batuka basa banalise na kati wana mama Keina aza mama aboteli so Keina c'est le cas na minto tebi na ketchup aboteli so ba Marco 6 aboteli so ba bele moi na pas donc ça libalo ebi donc bon on a ketchup bon éviter que je m'ai belé bon on a ketchup na dans qui za moko te moko te pour mobile fallait à mobile mais c'est la femme auto yebi magé minute mais et ça on peut le hôtel le quoi ba tout ba yebi moi si a fallu c'est na ketchup
bato bayebi nana bakobala na pe na fali mais deuxième bon pas kozala première bakena na mère na raisonnable faux te mère akenda pe na mwa ayeba teke mobuto akomwa komi ya lelo yango na opesa conseil moni mobali bato botala biso komona kotala mobali na lelo te tala lobi surtout mobali na somoni ke azala mwa métier mo azali loko mo asalaka trop yo fo ozala wana oyo apuye ye toyibana na ketchup apuyaka fali na babanda lo biso toyebi aboya kutu me fali nana ketchup ando kokosoni kotama même sina fali po fala na eloko te sera nana na makambo eto mais abaki mobali nanga kaka ye wana bamasi ne babi te aza kotumisia moke tu te mais fali tellement nana ketchup tellement lingai fali lelo mais soki mama bakei na ngaya mais asupporter pour avoir deuxième femme tu as peut-être troisième quatrième parce que belé baza voilà merci beaucoup chef Fene Mokoto comme vraiment Nasuka dernier mot résumé par rapport à tout ce que tu l'as dit au 20 ba staff ne peut pas se numéro non résumé et là quand on résumé ba tout ba traiter nga mabete na mutu na lobby so sepeli c'est un merci so sepelité etalingate naka mutu mokili la Chine boza toujours il y a boza bio Manek de John a une mission té sur une mission toyeba biso to bongo ça mitema biso to bongo ça mitema juba ga mama finga ya ken pena yo to biso finga na bashaka azonga mutu biso ba to zongi sa batu pena so ye awe zala boete Manek de John a sa mère atali relation ina Karine ne bazala ki amoni mwana batu au moins batu musu bazala ba ko senga pardon te et nous so seulement ba senga pardon mais ça acte mako boye pour comprendre que a sengi pardon donc Manek de John dernier le badia bola moi Karine ba vidéo et tout il a dit qu'il a déjà pardon et à Karine bazonga bon la petite sœur na comprendre que les kazana makambu banana tout ba bilo côté bazama nzanza ba zozo donc azongi nande konaye na leki naye Karine mokonzi na moi na robota epé na pesi ba mbote na mama ana mokonzi mama de Belgique mama Belgique 4 non je l'appelle mama Belgique 4 mama Belgique 2 ba mbote na bino mama Yvette Matondo Inspecteur Miguel Mbongo ya Salon Interstar, staff nanga tout, maman Riette Euphémie na Suisse, maman Bijou Boudion na Sarcelles ainsi que na papa François Mia Temo. El chéri. Donc c'est numéro. Numéro dans téléphone bah c'est un phone appelé Sarah. Donc il a plus de 243 963 95 21 donc na bandeli plus de 243 963 95 21 wana numéro na ya WhatsApp marambutu deuxième numéro ni na pesa rato za pona batu na pene ya kati wana so landing attend to ba pire na pesa deuxième wana za likolo quoi voilà donc merci beaucoup là c'était avec Fene que chef Mokonzi bo kindenge yemoko utikoloba par rapport ya boyei ya manike hein na kati ya biso bomoni que c'est vraiment plaisir donc je dis merci beaucoup à Guissolo derrière la caméra. Merci beaucoup à Moïse le prof. Nous avons fait le montage qui te remercie notre boss JB Koumalouta Levra, pétrolier de Dallas, comité clé en Hollande. Merci pour notre soutien. Merci beaucoup. Merci maman Liliane, maman Hortense, parce que nous avons Jemima Ibele, na linga binomo mingi, na kraka binomo koleka. Big up à mon boss JB Koumalouta Levra. Pétrolier de Dallas, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Congo Victoria TV, abiso moko tolanda tozua banuze. Congo Victoria TV, ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze. Bala poto, bana kin, bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria TV, abiso moko. Ya boss JB Koumalouta. Hein, le gouverneur. Check.